Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Hommage mérité et pesami mokola lelo na baba Antoine Gabriel Kyungu Mwanza na Lubumbashi na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe autorité ya ndenge na ndenge oyo basali déplacement wuta ville ya Lubumbashi na Okatanga. Gouvernement a déposé projet à loi de finances exercice 2022 na parlement pour na examen pe adoption. Ministre ya transport Chéribin Okende a réceptionné des aéronefs sur 7. Ndenge, chef de l'État prometaki lelo mokilezo célébrer journée internationale de la protection du couche de l'ozone badeta ya bailema oignon so tout de suite na édition na biso mokona lelo KNB News on a zene na sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote, merci na fidélité et confiance. Bopé ça na KNB News Magazine, mais ça n'a bon qu'on informer bino toujours d'une manière très professionnelle. Kato fongo l'édition lelo, l'Assemblée nationale wap ba élu du peuple ba prorogé pour la 8e fois état des sièges na province ya Nord Kivu pays Touripé. Bazala ki bongo reni na plénière wapi basola ki makambo yango tokozonga na bino prochainement na ba détail mingi. Ville ya Lubumbashi eza mouvementé mokolo ya lelo parce que ezali bongo mokolo oye ponami pona kopesa hommage ba dernier hommage na o babenga kabongo baba wakatanga baba Kyungu Mwanza o atika kibiso mikolo eleki lelo nde chef de l'état sala ki déplacement elongo na quelques membres ya gouvernement na ye wapi ba pesi ba honneur o esengeli na moko ya bayo babunda tango molai na mboka na biso na likambo etali bongo démocratie buzo image pe commentaire et pesami na merveille mobende. Bobseki Antoine Gabriel Mwanza isalamaki mokolo lelo jeudi 7 septembre 2021 à Lubumbashi. Na arrivé na ye na Lubumbashi, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'incliné ki liboso ya depuis mortel ya ex-président ya assemblée provinciale ya Okatanga Antoine Gabriel Mwanza. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'incliné ki na ko déposer gerbe de fleurs na ye na esplanade ya bâtiment ya 30 juin siège de l'Assemblée provinciale ya Okatanga wapi plusieurs personnalités politiques, notamment Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, gouverneur Jacques Kwabula Katwe, ba députés provinciaux et nationaux bazwa ki par n'obsèque yango. Après avoir coupé sa motte na molonga ni tope veuve ya fait Gabriel Mwanza, chef de l'État congolais azwa ki place pour na ko participer na messe ya requiem dite na Monseigneur Fulgence Muleba Mugalu, archevêque métropolitain ya Lubumbashi. Non, meli na ye numéro 1 ya église catholique na Okatanga abengaki na ba chrétien pe ba politique ko se servi na liwa ya oyo bazalaki ko benga baba wa Katanga pona ko unifier ba Katangais nyonso en particulier pe ba Congolais nyonso en général. To rappeler que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokolo lelo jeudi na Lubumbashi wapi a procédaki na entité oyo na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cœur ya Antoine Gabriel Mwanza ekozala déposé na ferme na ye ya Kayambi à 40 km ya Lubumbashi wapi mausolée ezalaki construit pour na ko déposer nzoto na ye. Adie Gabriel Mwanza, adie baba wakatanga, Kinshasa eleki partout. Ezalaki promesse kasilile comme réalité RDC nanzele ya ministre ya transport ba réceptionner des aéronefs ou ekosala mosala kitoko kuna na aéroport ya Njili. Ezalaki bongo moko ya ba promesse ya chef de l'État kasi sur 7 aéronefs kaka dende komaki lobby population PCP la ki bozo reportage salami bongo na merveille mobende. Ezalaki en avril 2021, wapi Congo Airways na Kenya Airways ba signaki protocole d'accord renforçant collaboration na bango na ba domaine d'intérêt mutuel. Ezalaki en marge ya visite ya travail ya président kenyan Uhuru Kenyatta na RDC. 5 mois plus tard,
Accord et Kotaki en phase active. Congo Airways, compagnie publique de la République démocratique du Congo, a renforcé qui flotte naye mokolo ya lobby 15 septembre. Pavillon congolais a réceptionné qui na Kinshasa avion moko ya type Embraer E190 oezwamaki na occasion na Kenya Airways. P2e Embraer E190 ezozelama na mikolo eza koya. Nouveau développement oyo eye na domaine ya ko concrétiser accord signé na Nairobi le 10 septembre entre directeur général par intérim ya Congo Airways Pascal Kasongo Mwema Mwenda P Alain Kilavuka PDG ya Kenya Airways. Ba parti oyo mibale ba kokisaki convention moko portant sur formation na ba domaine technique pe administratif pour na ko assurer transfert mutuel ya ba compétences. Compagnie Congo Airways a indiqué que na ba avion mibale oyo Embraer et bar 190 na flotte nango Congo Airways ezo rendre apte ya ko disponibiliser davantage vol pe na ko respecter politique tarifaire gouvernementale en vigueur na transport aérien na République démocratique du Congo. Congo Airways ezo disposer flotte moko propre ya de A320 bar 200 P-8 bar 400. Kasi nangonga oyo tozoloba kaka des appareils Airbus nde eza opérationnel pe eza déployé na réseau domestique nango. Na mi-août moko ya badage ebebaki suite ya collision na motard moko lors ya atterrissage na aéroport international ya Luano na Lubumbashi. Kasi transporteur aza na carnet ya demande ya de Embraer E190 bar ED PDE 195 bar ED valorisé na 272 millions de dollars na prix catalogue. Livraison ya premier appareil est prévu na mai 2022 na possibilité ya livraison anticipée na fin ya année oyo. Boende ezalaka Kinshasa et l'équipe partout. Arrivé à des aéronefs na ville province à Kinshasa, ndenge chef de l'État prometaki population va réagir pourquoi seulement qu'occuper secteur où ils allaient bongo il y a aviation et pourquoi pas social population bazali a na micro ya Hervé Zaka. Bon pour nanga avion eza nango bien mais toi na position ka moko futo zaka expliquer ya kolia ya ndo bato bazoluka ba avion te baluka ba nini te mais to luka ne loko moko ke no kimia pona mutu nyo soit se retrouver ko avion comme luka kala mutu moko mta se retrouver o azala mbonga ko voyager mais biso population msu to na mbonga ko voyager te to ça non c'est mieux to luka loko ba tie public ba olia ba tie lipa moins cher mta olia ba tie transport commun moins cher mtu to azotambola mais loko net avion nana obimisa $200 $100 à voyager à kende kisangani à kende Goma ça pas c'est comme batinde à trier tout le locaux est que non populaire à se retrouver population se retrouver dans locaux moko bon prix à kala oui ils allaient dans cher de côté en avion donc ba chika papa $400 $500 mais mbongo na peut bana mona donc on se retrouver OK peut copier de simple na bo $1000 $2000 mais sikoyo prix equity même bon se retrouver au m'attendez bon pour un projet de président de la République et le simba kaka eza pinza budget mambaolia nano mambaolia pinda nde akoko simba a toucher pinda ba point nécessaire oyo bato futa ba taxi pour na biloko olia oyo kotaka wa oyo bimaka akitisango donc nde bande ko simba mais ça te que toucher biloko mine no ala et intérêt ya bato mususu intérêt à population ta donc pour na mona ça na bien tellement ça na mandat na kati ya pouvoir fa sombe ya po tozana bato belé ba kwa jaka ba commerçant avec ça muke soka baso avec ça la bien pour na RDC bon na sepeli na vacances ya président de la République au sala et moi sous avion déjà des avions qui 5 avions na sepeli al kanisinae mais alors c'est que biso peuple na social net le banque social tout le monde a monté abo social ça voter abo social mandé je to ça capable de voter président de la République que moi na mboka Fati Beton moi la limité nous na sengoyo mas on so ça la pona biso c'est pas makasi ni ba vieux na mboko so la possibilité ko batabe ba vieux wana mais arranger sur la social de la sociale barrière qui a souffert mais social n'est athée tout moi social n'est pas tout tomber pour deuxième mandat sur tout tomber là sous
esala biso bien tala chaîne nga chaîne ko langa boye na sala raté na so vivre kaka donc na condition moko boye na bimi na zuma safa bana bazwi bali donc système akwata kaka ça kwata bana ba vivre te biso basala ko la biso ba hôtel ba classe toujours na bana ba ville boye mais a formation misala social ezala po bana biso to mo tant ça bango pe mbongo pe so mo na te et ma bana to poser fait à moi 10 millions sur la poche donc pas moyen à fonction sociale à fonction misala te ba moyen ko pouler président de la République Fatih Beto mona limité à la sobolam on a ngai état que congolais des pères et des mères dans mon azana une initiation ya bien des avions déjà et ça 7 dès déjà et qui lobby à 19h ça va déjà et ça bien pour na biso pour na Congo pas mususu bayaka nango babaka soit disant ba avion o eyaka mais totika ba komona ngo te nyonso ezeki kendaka kokufa mais o eye tout neuf et na chasser c'est que c'est une initiation ya bien makambu ya bien et koya na déjà pamba déjà cet avion déjà une initiation ya bien. Sima ya ouverture, il y a session, il y a septembre, et Salama Kilobi dans l'Assemblée nationale, gouvernement, et profiter qui pour déposer projet à loi de finances, exercice 2022, et Salama Kibongo, na présence, il y a Yemoko, Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, président de l'Assemblée nationale, Nini Salama qui vraiment, Pelo Mutango Nini, Pesama qui kuna pour na budget à 2022, vous en avez image, puis commentaire. Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé qui mercredi 15 septembre 2021 dans l'Assemblée nationale projet à loi de finances portant réduction de comptes il y a année 2020 puis également loi rectificative 2021 déterminé à réaliser programme et gouvernement et République démocratique du Congo azali erré à déposer na délai aux azali bon constitutionnel projet de loi de finances exercice 2022 lors il y a ouverture il y a session budgétaire Nandele la loi de finances exercice 2022 gouvernement congolais a visé bar il y a 20 000 milliards de francs congolais d'où accroissement il y a plus ou moins 40% des remarques par rapport à l'exercice budgétaire 2021. Les Ali Bongo équivaut à 14 milliards de francs congolais. Nassigé à loi rectificative il y a année en cours, gouvernement a renseigné que après accroissement Salemi il y a 13%. En outre, Samaloukonde a lobby le sous que priorité naie etikali bongo insécurité secteur éducation et santé préparation et processus et recensement puis organisation de l'élection 2023 na délai constitutionnel ndenge projet de loi yango adopté en avril dernier et l'obaki cérémonie yango se déroula qui après plénière d'ouverture et session ordinaire il y a septembre 2021 etikali kaka na ba élu du peuple ba examiner projet yango pe gouvernement et ya kopesa yango makanisi po ezala voter enfin que projet de loi de finances oyo et ça la que vision ya chef de l'état congolais ezala bongo matérialisé na bon moyen social ya population congolaise et ça les kitoko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Bilan à mars reprimé à la Mouka et sali 0 blessé 0 mort kasi kaka journaliste au bazala qui tabassé puis quelques militants interpellés awa gouverneur de ville province à Kinshasa talisi que bateau basala ki mosala mabe ya ko beta pe ko tumisa ba journaliste bango bazali déjà aux arrêts bolanda image pe commentaire. Ba policier auteur ya bavure contre journaliste Passion Ligodi bazala qui retrouvé pe bango bakangami selon annonce pesami na gouverneur ya ville à Kinshasa Jean-Denis Bilambaka oyo a condamné fermement ba violence na endroit ya ba journaliste pe a lobby que ezali bavure moko isolé parce que en réalité marche yango ezalaki étouffé kasi ba bavure ezalaki penza mingi te po ete bango bazwaki kaka ba ordre ya ko disperser foule pe koluka kozongisa ba opposant na bandako na bango na boya talisi ke gaz lacrymogène ebetamaki ezalaki kaka pona kopanza ba manifestants et rien d'autre
kasi na ngambo ya opposant bango batalisi que arrestation ezalaki ebele oyo kino sikoyo selon de vos kitoko secrétaire général ya ECD au moins 26 militants na bango bazali kaka na bakasho à la police. Déclaration oyo ezalaki directement contredit na général Silvano Kasongo oyo alobi que bato nyonso oyo bakangamaki ba militant ba cadre pe ba sympathisant ya Lamuka bazalaki relâché kaka nsima ya marche wana, donc ata mutu moko te azali na kati ya prison. Donc marche oyo ezali réussite monene mpona na police nationale congolaise po selon bilan officiel baenregistré 0 décès 0 blessé pe bato nyonso bakangamaki babimaki déjà sauf cas ya bajournaliste pe oyo ebimaki mingi ya journaliste Passion Ligodi patron ya actualité.cd bango batalisi que ba policier o ba s'en prendra ki na ba journaliste bango bazali interpellé pe bakoyoka na niveau à la police. Kasi ministre ya communication pe média asengaki rapidement que ba enquête fongama po selon corporation ba journaliste ezalaki policier moko te kasi groupe ba policier selon ba image o bango bazana ngo, donc ba policier nyonso wana esenyeli bazwama pe bakangama po basakanaka na presse te. Kasi tango policier bakangaki azwaki maloba po se défendre atalisaki que ye ayebaki te que monsieur Passion Ligodi azalaki journaliste. Kasi na oyo etali journaliste menacé pe agressé na marche à Lamuka, la police etalisi que monsieur Passion Ligodi azali en bonne santé sima na ye kolekisa tango moke na hôpital azongaki calmement na ndako na ye bango moko bazali sima pona koluka ko rendre justice na presse parce que presse ezali moko ya bapili ya démocratie liberté expression yango nde ezalaka monter pe moko ya bapili ya démocratie. Sans presse ezali mabe makasi que babetaka pe ba brutaliser ba journaliste na ba mars esali pasi makasi kasi ba continuer so ba telemaki pona ko condamner na dernière énergie makambo esalamaki lobby pe basengi que banquette efongama hormis policier oyo akangami déjà ba policier mosusu bamonani na video oyo bakolukama pe bakokangama ndenge général Silvano Kasongo atalisaki liboso bapandisango pe na boya asengaki ke bajournaliste bazala respecté abetaki sete kosenga na la police baye balolenge nini ya kotraite batu parce que solo ezala journaliste tote moto nyonso azali na droit à respect pe kobatela intégrité physique na ye quel que soit le problème. Donc dossier oyo esali malamu mingi po population esepeli pe bajournaliste basepeli po justice esalemi. Kinshasa eleki partout. Tout ce qu'a fait à Kinshasa pour la Rokena Est, la République doit signaler biso 6 morts, pe quelques blessés, n'attaque moko et salema ki lobi na bashu, toujours na beni wapi batak et salema ki ya ba ADF, bazala ki réprimé na armée kasi, sala ki toujours ba mort bozoir, image pe commentaire o esalemi na Nathan Siata. Nouvelle incursion ya ba homme armé assimilé na ba rebelle ya ADF et Salimaki na Bachu chefferie situé na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu na Butu ya mercredi pe kotane la tongo ya jeudi 16 septembre 2021. D'après société civile ya Beni oya confirmé information ya ngolo bilan ezali na provisoire pe attaque oyo ya ba rebelle et salibongo eta ya 6 personnes mokuka oyo bakufi. Bilan provisoire ezali bongo ya 6 personnes pe plusieurs maisons ezali incendié na Mutendero pe créé psychose moko pour le moment awa na ba habitants bazali ko vider kutu ba agglomération oyo pona ko banga ba atrocité oyo ezali commise na ba sayan oyo ndenge ya déclaraki Omar Kalisia président de la société civile ya territoire ya Beni na micro ya presse locale mokolo ya lelo jeudi 16 septembre 2021. Information oyo ezali pe confirmé na ba autorité locale ya Bachu oyo bazali kozela ba investigation et salima avant ko communiquer bilan ya attaque yango. Information ezali confirmé na ennemi oyo asali incursion na Butu. Pour le moment tozali siko na ko fouiller dans peu de temps toko communiquer bilan définitif nenga talisaki Mwami Abdul Kalemir 3 ya chefferie ya Bachu. Depuis un certain temps ba homme armé assimilé na ba combattant ya ba NF
bazali ko intensifier ba attaque na chefferie ya Batchou pe bazali ko causer ba mort pe ba pillage systématique ya ba bien ya population li susu ko tumbaka banda ku ya batu pe ba maison commerciale na bongo bandeko oyo bazali toujours ko senga na bakonzi oyo bazali ko gérer état de siège na deux provinces na biso ba chama yele makasi pour que makambo oyo esila pe ba congolais ba vivre na kimia nyonso Kinshasa et l'équipe partout. Tolobaki yango les bandeli lelo mokili ezo célébrer journée internationale de la protection de couche d'ozone. Ezali nini ko protéger couche d'ozone yango eza nini ezali ko lobe l'environnement na biso to découvrir yango na image puis commentaire. Le 16 septembre et à chaque année, mokili célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. En 1994, Assemblée générale des Nations Unies a proclamé qu'à date, il y a le 16 septembre, le coup la date moko d'anniversaire. Il y a signature du protocole de Montréal au SLMAK en 1987 relative à ma substance aux alibongo approvision couche d'ozone. Journée internationale de la protection de la couche d'ozone est allée célébrer conformément à la résolution 49/114 du 19 décembre. Journée internationale de la protection de la couche ozone est allée célébrer conformément à la résolution 49/114 du 19 décembre. Naboeba Eta bazali invité à consacrer journée ango spéciale na ko encourager ba activités concrètes conformément à l'objectif ya protocole de Montréal pe ba amendement na yango. Couche d'ozone et ezali fragile écran de gaz ou ezali ko protéger mokili na ba rayon dangereux à soleil yango ezali moko ya biloko oyo mokili sengeli est préservé parce que tant que yango ekoza la vie eko continuer sur la planète Terre. Suite na mise en évidence, il y a approvisionnement, il y a couche d'ozone, na debi abane 70, des traités internationaux, ils ont kabongo signé notamment protection et couche d'ozone, puis convention de Vienne, ils ont bongo protocole de Montréal, ils ont qui négocié sous l'agide du programme des Nations Unies pour l'environnement ezalaka signé na 1985 pe na 1987 ba traité yango ezalaka ratifié na ba pays ebele ya mokili mobimba wapi permettra ka bazwa pe premier résultat ya réduction ya plus de 80% ya ba production et la consommation de substances approvision la couche d'ozone. Net mingi ba produits toxiques ou ekoki ko bebisa air topé environnement na biso. 25 ans après, sujet yango ezali toujours préoccupant pe inutile ya ko bomba yango parce que ezali évident que mokili to planète Terre ezali en danger vie augmentation ya ba toxique pe nyonso moto azali ko sala na ba invention na ye ezali ko mema de plus en plus nature na ko beba na boeba mesure ezwamaka sur ndenge nini ko batela pe koluka ko réduire ba gaz pour na ko battre la couche ozone ezali moko ya ba problème environnemental oyo sengeli mokili et se pencher makasi parce que eza très important ya ko battre la nature pe ko boya ko zikisa ba zamba ko boya ko bebisa ba nyama pe kolongola ba nzete parce que le fait seulement ya kozana zamba mai pe ba nzete ezali protection makasi contre ba rayon soleil oyo ekoki bongo komema makambo ya ndenge na ndenge ya mabe surtout soki comme plus grave et ko banande ko zikisa ezali très dangereux et ezali bongo journée moko ya ko réfléchir le ndenge kani ko batela environnement po eza très important montonyo so bisika zali lona tanzete moko batela o ezali déjà pour que lobby otike la bana yo mokili o ezali bongo ko continuer ko bebisa te pour génération ezali ko ya et ko tuna yo Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que
ezali important peu obligatoire que moi si aye ba salaire ya mobali na ye surtout na Kinshasa mibali mingi babombaka ba bulletin de paye na bango pe basi basutuka kaka soki mokola likambo kufa to maladie ezalaka important est-ce que ça obligatoire to pe mabeni ezali que mobali abomba salaire na ye lelo tokisaki micro boyo kandenge population balobaki na micro awa ya Peggy Ilunga pe Merveille Mobende. Mariage elinga kolobake mwasi na mobali bakomi eloko moko, c'est-à-dire bakozala lisusu na secret moko te pe lisusu confiance na couple wana il faut ezala eloko moko mieux partager. Mobali oyo alingaka mwasi na ye to pe mwasi oyo alingaka mobali na ye azalaka na confiance ya molonga na ye akoki kobombela ye secret moko te, y compris montant ya salaire oyo azoka na fin du mois oyo eza pe kaka mpona bien ya famille na bango. Kasi ya kokamwa eza ke montant ya salaire etikala lokola tabu na kati ya bafoyer ebele. Essentiel ekoma ke bana bazo ya kolia pe ba frais scolaire emonana. Kasi mibali mingi balobaka ke mwasi akoki kozala na ide moko te ya koyeba salaire na ye po soki ayebi akobanda kokontrole pe mibali mingi babangaka soki mwasi ayebi montant ya salaire azwaka akobanda kosala badepense conformément ya salaire oyo azwaka po ayebi ke mobali na ye azwaka autant. Basi mosusu kuto komona bandi kosala baprogramme ya badepense ya mbongo ngo lokola ya ye. Mobali aza kuta ata na temps ya kolongola mbongo te po aide famille na ye to pe akabela baproche na ye. Nzokande mwasi ya malamu aza mwasi oyo soki mobali na ye a confier montant ya salaire azwaka na fin du mois eza po bayeba koma ko investir, koma ko sala ba dépenses pe koma ko gérer foyer po bazanga te ata lelo mobali aza susu na musala te. Yango biso magazine KNB News totunaki na population congolaise soki mwasi akoki koyeba salaire ya mobali na ye. Ya liboso nanu mwasi faye besika mobali na salaka po lelo so mobali ka malade nga mwasi ne mutu na okende na kozwa salaire ya mobali na nga. Alors soki na salaire yango pe mobali na ngai soki azwaka 300 ayelinga 150 siko mukone kozala soki ya beli na komi kuna bapesi ngai billet de paie ya mobali na nga oyo musala natala bombonga papa 300 siko na 300 wana komisa papa nyonso obienga pe na sala ndenge papa salaka ayelinga 150 neti na modele anga na koyela yo 150 kwa mbongo oyo lakisanga yango siko na kotala siko motema papa akotuna mbongo na société akobenga oloba te mbongo mwasi na ngai ekopesa ngai yango obie yango te po yo yela anga ka 150 nga pe na yeli yo 150 etikali na bombi. Eza normal faye ba salaire ya mbali parce que baka yake belé soko zimbongo salaire wana uvana mwasi udispatchango vous les loyers, vous provision, vous la voiture à caisse. En cas de problème, vous se soutenez dans le traitement de bana, vous pouvez déplacer, avec une mission, avec des déplacements. Mais si je suis moi, ça me défend les Cambouana, moi qui suis rappelé pas pour soutenir Ndako. Mais ça, vous salaire, sur les Camboués, les Amusika, moi, ça, c'est la Macamdeni. So za loko kubomela mwasi na pesa mwasi mbongo yango yo bapesi ngai tolongola oyo tosala boyo kotikala pelia ba muke encore yo za musika ikameye yo za société na manda metikali akopete rapport sala ki bira simana yo itikali autant so moni ekomo kene normalement ne senga na ndenge ya uvana na mwasi na mbali au continuer en lire wana c'est bien. Eza obligatoire moi ça ba salaire ya mbali na yo lokwa likameye ko ela ka batu ndenge za ndeyo lobi yango bien que non mobala ko ikobela moi ça fait ko découvrir que na ba futa kae salaire tam susu de yo ya kanda kuna $100 na msala futa ka $200 pa moi sina wana ndako 1000 lokuta au kansela makambo ebele oyo nalo mola kana malamu tena ndako au kansela su makambo ebele na ndako yango eza obligatoire moi ça ba salaire mbali na ye alors alingi moi c'est fala ça que salaire na pe vérité za ansa ba onyo so mibale ko bomba wana na simo yo ko so ne komi ko za na ko expliquer moi sina yo ya pe na malamu te ezapena normalité moi ça za ngoye ba salaire mobali na ye parce que il fallait ba na importance ya moi si moi ça rôle les ala kanini pembeni na biso donc moi si aza mutu o to za mutu na ko za na sécurité vous mena za la secret na ba parents na ngai kena za secret na moi donc moi si pour à bref moi ça za mutu na ko bombe la sécurité mais bali wana ba sala effort baluka nanu bayeba moi ça zalaka nani pembeni na bango alors so ba comprendre premièrement nanu oh moi ça oh rôle à moi si pembeni na ye na ndimité eza na mobali moko kozala na ozala lisusu na makanisi ya kobombela moi si na ye salaire na ye en tout cas soki moi ça découvrir que non salaire na yo eza mususu
oyo memelaki mpe na ndako eza mosusu nde eza moko ya baraison oyo ebendaka infidélité na kati ya ndako. En tout cas eza bien te, en tout cas il fallait kotika système wana eza bien te neti biso badébrouillard tosalaka te eza normal nakoki kobima nayebi te nakozwa combien lelo lobi nakozwa combien wana eza autre chose mais mpona oyo basalaka mpena en tout cas eza gentil te kobombela mwasi salaire. Kasi basi opi bazalaka soki mobali ayebisi ebongo aganyaka na fin du mois abandi kosalela yango baprogramme ya badepense lokola mbongo na ye botika mpo yango nde esalaka ke boperdre confiance ya mibali na bino. Kinshasa eleki partout. Ezalaki édition il y a le 16 septembre 2021 au Nazaki Nesengo mingi pour présenter les bino. Merci une équipe technique et rédactionnelle au Esalaki Moussa Kitoko Nasima caméra Tuzaki na Hervé Zaka Régis Simamaki na Timothée KMB réalisation Ezalaki na Natansia ta édition et Kambamaki na Merveille Mobende toujours na coordination ya Grand Lyon ya communication du Muken Galabino Tokuten Mikolo Ezali koya na souci moko ya ko servir bino ne to sala bino musala awa pour informer bino ezala devoir na biso. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino